l'an 2000. Atangaki amphithéâtre ndako ya centenaire la Lubumbashi na école ezalaki na Kimbatakulusu na bozonge ya mama Kinzemo na ndako moko eza kuna na Congo na Nkai mwa ba place ebele mais oyo esilaki avant école ya Mbatakuluzu basalaki makasi papa atindaki nga kuna papa Mfuma Mbanga oyo mpe amphithéâtre ye moko papa ayaki kofongola ngo ya Lubumbashi mpe papa atindaki nga kuna tosalaki makambo wana me niongo nde ezalaki eumeli eye kosilaka sikawa niongo nini tozwaka biloko tofutulaka te tozalaka presse mpona kofongola ndako yankai mpona bitumba ti sikoyo nani bafongoli te likambo ya mama Kinzembo esi esalami mpona nini eza bilaka ntango soki ekoki ifo tosalela yango soki tosali te eza na biso etumbu na 60 tozwaki baklase awa na RDC baklase wana mpona kozwa ngo ezalaki pasi kino leta ekosinie mikanda nyonso tozwi baklase awa tozoyoka boye na Brazzaville tozwi mpe baklase na Angola tozwi baklase likambo ya Angola toyebi yango ya malamu pasi oyo bango bamodi mpona bitumba baza na retard ya makambo mingi papa Mfuma Longo alobaka na bajene ya Kinshasa alobaki boye biso tokomi na porte moto soki akomi na porte etikalaka nini akota na ndako kasi avant tokota na ndako tozela bajene ya Angola lelo oyo baklase etongwami kuna a bientôt université makambo mingi ya kitoko ezali kosalama kuna me eloko tozosenga bolingo tokanga misala wana te eza na ntina baplace mingi papa atikaki kolakisa basine tel ke na Kunzulu kambo minene eza kozala kuna mpona bana na biso oyo bazali koyekola eloko tozosenga mabondeli bitumba esila bana ya Nzambe basepela lobi tolobaki likambo ya lowa na Kisangani mpe ndako ya Nzambe nano ebandi te na lowa nano tobandi te baplace ebele surtout côté ya likolo makambo eza ebele kuna pamba te papa Kimbangu asalaki prison na ye na Katanga atambolaki RDC mobimba moto aza na boloko okoyoka akombi kuna oyo akangami na bakongo me ye moto aza na likolo kuna boyebe ete eza mokili na ye depuis 1887 le 12 septembre mokili eyebaka ete mokonzi monene akiti awa na mokili tobosana yango te tosala makasi na oyo bazali kotinda biso biyokayoka totyango nano pembeni tokota na vrai na mama likambo nzembo oyo topesaki
eza na ntina tosala mosala na nzambe na solo po ete mokili mobimba ezwa kimia eza boye te biso nde tokobanda solo nde eke na mokili mobimba lingomba soki obebisi oyebi ete ozwi ngambo epai ya tata nzambe tosala mosala na solo tozwa kimia ya libela yango wana tolandi mateyi na biso tosala makasi makambo oyo bazali kopesa biso tosalela yango po tolonga nalobaki ete naokende jeudi bala liboso nayaki nakendaki na eloko te ezalaki nango me ezalaki ya kokoka te yo tata de la ville mbala oyo efona mbema biloko naza kobanga le 2 juillet toya kozangela biloko na nkamba tolobi fete toti motu bankole me eza ya biso nyonso eza boye te ifo tosala topesa bango biloko eloko nazosenga na semaine oyo majute tosomba majute ekende libela fete ekobanda le 2 juillet le 8 koleka pamba te toza na moteur eliaka fi moko na nui moko fi mobimba esengeli majute ezala ebele awa nakokende nakende nango nayebi te position ya papa mbenza kuna nayebi ke aza na difficulté pamba te toumeli tobanda kotinda biloko ekende mikolo oyo yango wana mpona pole oyo tokozala na bango mokolo ya jeudi na vendredi bongo tokotala oyo etikali nsima namonaka neti makala azaka makasi na bumbu bongola aza makasi te bongola azaka makasi bukama amekaka kasavubu mokolo wana ozalaki 3e nani apesi bino bulanga ete ozolalalala au moins ozone peut-être ozone nani lisusu bandal na selembao ngiringiri nazobosa na ngiringiri oye bon papa de la ville yakobongisa kaka tosala misala ekolongisa biso tosilisi boye na kongo misa tata mwana mpe tata molimo santo amen munakumbwa se ye mwana mwanda velela tufukamane muvutule funda lya matondo kwange tata nzambi munankeba ina utukebele fukudia mvimba tuluwakisimukia tuizidi buzo ya nzambi muwelongi dina nkuta kwa beto twasalila dio twavulukila dio si tuenda mubisalu ngesu akala yebetu kintwadi makubikanga nkadya mpemba dyata makani mambi kali satana vangwa kali nsundangolo za beto batatu banlongoko beno lutukabide mu bikungu bankaka bavutuli moyo kulonela kalo batangila ntalo masumuko nzai batukilya mpasi bikalo bakembisa muna mazulu kunku kianzole bana bene malade muna zinzo ku hospital mumpambu za nzila mubifulo bya mpila ngeye nsadisi muna bao bana vimpi batela madiaka basala salukieno kunku kiantatu ibeto tuzivutula matondo kansi tulayebimbevu bya mantela utubuka kweto pasivota tela mata sala salubieno kunku kianya bana babutukidi bizi kwa betu bika bakula vumi wanzambi luyansikulwa zai bakala nduenga mubi class kuntwala basalisa zifamiye dibundu mpe vanzila mama kuna nchamputu
banjila mbuta za dibundu minkuikizie minde mikuikila kadi munsatu na vunsalu kia kinene kangeta tanzambi vimpi tulomba nga konskua ntawo katuleni kusonga nzako kansi metabua munzalu zebimo talanza ya vimba ya nikuka yezi mvita bika wasima zimvita pasifo bahala banzambi bakembela tala lufua tala malago malema mpe makotele tukatulila mana maonso luvuva muluiza kwa beta banzila kuna Congo Brazzaville omaonso tamona yewa kuna matakutuganga mpasi bika bavuvika vita za mana banzila mpe muna ntando kisangani yebifulu byankaka bika mvita za manisa meso meno bika matala kuna RDC ya vimba ya kala ya vuvama banzila kuna Congo Angola baumpe peina basinini bika ya kota vimba pasivo bavuva mape pasisa zingi bamwini munsi yoyo beto sitavamba nange kuvambane muntu Yerusalemi kaluvila kanako kangu kotango vaika bana bafweni pemla Yerusalemi nsambo me Allahu tubalombele munazola kwangese ye mwane mwanda velela amen. Makama mususu elite ndege tuzikono maha robo sana Yerusalemu na ye wana masala ya Yerusalemu Kinshasa oye Kinshasa oye Kinshasa oye Viva Yerebi Kasi lakini mambo kama na sisi kwenda kuongoza kwa mbele tutakuwa sana. Ndio kwa maana yeye kama tunaita